Mama na Christian Malanga, tozali na koko na Christian Malanga, pe tozali na bandeko na ye tokobanda liboso na mama pour être à se présenter, pour être à faire impression na ye concernant parti à Christian Malanga, ou azali congolais, ou azali ko évoluer na mikili ya poto États-Unis. Alors maman, boni bino. Ah, tozama malambo papa, nous savons mingi na koyana bino na kati na libota na ngai, bon, ngai nazali mama ya Christian azali mwana na ngai ya liboso. Tozo soutenir kaka na makambo azali kosala ekende kaka liboso. Donc nous sommes tous na maboko ya Nzambe asala kona biso bato kokokate Nzambe yenda asala kona. Ok, to sepeli malamu na impression aussi kopesa biso Christian Malanga azali moko ya mobundeli ya Congo. Azali kobunda makasi po ete mboka na biso etombama po ete démocratie ekota na Congo. Na ndenge omonaka ye amipesi makasi na politique makanisi na yo ezalaka lolenge kani est-ce ozalaka na esengo ozalaka na mawa makanisi na yo ezalaka lolenge boni? En tout cas makanisi na ngai ezalaka omoni eloko ye alingi asala, donc eza na esengo mingi lokola ye moko alingi kosala yango totie kaka na maboko ya Nzambe asala lolenge oyo ye alingi kosala. Yango wana eza esengo mingi mpo na ngai mpo ezali na mingi te bakoki kozwa décision ya modele wana lokola ye azwa décision wana ke akobunda mpo na ekolo na ye en tout cas na sepela mama. Merci beaucoup. Tomoni mama azali kopesa mwana na ye toujours mokakoswa po ete akende liboso. Mama tokosongela nsima na tooti kotuna kelke mituna na mama tozali kotuna pe koko ya Christian ako se présenter aloba azali na relation nini na Christian Malanga. Mama sango boni? Sango te toza komona esengo mingi emwana za kokena njira malamu toza komona esengo soka ju mokonzi biso Nous saluons notre héros national, Armand Toumoulo, depuis le village Bombélé, El Commandante, le maréchal Nenkom. Right here. საქართველოს ეწვია აფრიკელ პოლიტიკურ ლიდერთა დელეგაცია კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, რომელთა მიზანიცაა გაეცნო საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებსა და დემოკრატიზაციის პროცესს. ვიზიტის ფარგლებში ეწვივნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფებს. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაცია ასევე ეწვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას, სადაც გაეცნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განხორციელებულ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესს. First, I'd like to thank the Georgian people for maintaining this sustainable democracy, which has, in time, has become as a beacon of hope for many of us who are seeking reforms or are seeking democracy. So, in 21st century, our new generation of African, we have come here to Georgia, which I'm really appreciating
with all the love and the support that Georgian they've been really offering to us for this case study to see what we can bring back in our continent. Being here in Georgia, I had a chance to visit like today we had a chance to visit the Ministry of Internal Affairs. From there we had this, I'd like to say again thanks to the minister because he gave us a chance to visit many places. We visited the police academy, we visited the emergency section, and today we're visiting the driver's license division, how you can get license plate, and it's so amazing. It's so amazing. And I was raised in America, in the US, the technology that I've seen here, I haven't seen it at any other places. It's so advanced in the way that I feel that, if we continue with this, us in Africa, we can leapfrog our daily stages to become so prosperous. So I'd like to say again, thank you to the ministry and then the Minister of Internal Affairs for giving us this opportunity, this chance for first hands and being a candidate and seeing what amazed me the most was going to all this ministry. I saw women. There are women working, and today I had a chance to drive in one of the cars. I had a woman who was a captain in the Georgian in this division. So that shows like the women equality. Alors on est pour Malanga tous. Il va être le meilleur président. Ça fait 2 semaines que je viens de rentrer du Congo. Alors j'étais à Banda, la Gobé et des autres, plusieurs cités aussi. On peut commencer à prendre la solution. Merci. Alors, maintenant, entrez dans ce bâtiment-là et prenez les positions. Formation tactique commando. Vraiment, dans l'Issungi, armée, commando, bango pour la tactique partie ya UCP. Pour les président Christian Mala. Mingi ya Nicolo Tolekifia wato apprendre et belé. Autre pour apprendre bandaka. Doit la humilier Tamolai. Et d'aller au Senga lobby mwana oya mboka Congo. Il faut aller battre la mboka na ye. Na masano o biso to sali oyo munguna kotika na kusaka na biso lisusu ata mokete. Mwana nyoso mboka Congo asala o biso to sali na sima ya président Christian Malanga. Moto kosaka na biso lisusu te humiliation esili to kobatela ba mama na biso to kobatela bana to kobatela ekolo sengo mingi liboso nazali kopesa président Christian Malanga mpona likanisi oyo asangisi biso bamembre ya UCP bacadre ya UCP elongo na bandeko na biso bamakozwa formation mpona changement kati na mboka na biso oyo biso tozwi ya mutuya mpona kokende kosikola mboka na biso yango wana toyi kopesa merci mingi na bandeko na bakambi oyo bakambi biso balakisi biso ya malamu oyo biso tozwi ya kokende kolakisa na bandeko oyo baza na mboka na biso na Congo oyo basila koyekola oyo biso tozwi te yango toyo kotonda botondi merci. Bonjour, salut à tous, je m'appelle Alexandre, ça fait 2 semaines que je viens de rentrer de Congo. Après ça, ce sont mes amis qui sont venus de Congo ici. Et alors j'étais à Banda, la Gobé et des autres, plusieurs cités aussi. Ça me plaît vraiment. J'ai mangé les foufous et ma bouquet et ça me plaît vraiment trop. Et franchement, mon ami président Malanga, il m'a fait visiter Congo et il m'a aidé au niveau de beaucoup de choses. Alors votez pour Monsieur Malanga. C'est un bon gars. Il va être le meilleur président. Alors on est pour Malanga, tous. First, I'd like to thank all the friends for inviting us with my delegation to play together with them on this great day. It was an honor. Musafinao, boy. That's what I'm boy. Okay. Boom, 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 boom. Okay. Ça va pas avancer.
Zongi. Ok. Kipota Butuka. Aza. Ok. Na cosa anina na bongo. Kadi nisi. Na kodu se boye. Na nyate bongo. Dona bache popilete. Akanisa kilisete. Totele mena kontesole. Nagame kunda kanande. Ilombe bana ya Congo. On dirait que l'Angleterre. Bana ya Kimbangu. Balobi bakolonga. Chers compatriotes, congolaises et congolais, ceux qui sont au pays et ceux de la diaspora. Je m'appelle Christian Malanga, né à Kinshasa, à la commune de Ngaba. J'ai pris la décision de me joindre au combat, d'en devenir un de porte-flambeau, vu l'état de paupérisation et de déshumanisation de notre peuple par le prédateur politique et leurs affidés. Ne laissez entrevoir aucun espoir d'un avenir meilleur pour notre peuple et pour les générations futures. Ainsi donc, je me suis engagé dans le combat de libération de notre pays afin de éradiquer la racaille politique en place et d'apporter un vrai changement de mentalité où la politique est au service du peuple et non des intérêts bestiaux de la classe dite dirigeant. La patrie ou la mort, Ingeta. Christian Malanga azali soda na Kinshasa na Congo. Alongwe na Congo ake États-Unis na libota na ye mobimba. Alongwe na Congo ake États-Unis na libota na ye mobimba. Akomi kosala akoti pe musala soda na États-Unis. Mais on li compagnie na ye ya koteka mituka. Asomba mituka pe ateka mituka, a modifier mituka, ateki mituka. Pe komaki na succès. Mais souci na ye zalaki toujours na position oyo ye atikaki bandeko na ye na kati ya Kisasa. Soki tozo solo ne makamba Congo mbala nyonso ayebisa Felix, you out, bro. We're coming for you, Felix. Coming for Felix, you, I'll kill you. Felix, I'll kill you. You're out, bro. You're out, bro. Felix, we are coming for you, bro. Be ready. Yo, come here, come here, bro. Come here. Felix, we are coming for you, bro. Be ready. Out, bro.